combat ya Kaje Bandi na ville province ya Kinshasa entre gouverneur ya ville province ya Kinshasa son excellence Gentilin Bakangobila mwana Yangobila na yemoko Gérard Mulumba bakiselaka ye 48 heures Tatu Muluba nyonso ebandi na makambo etali gestion ya ville province ya Kinshasa nzoka ndenge tozalaka na Kinshasa boye ba personnel oyo basalaka na hôtel de ville baza na 25 mois impayement bafuta makate batalaka kaka boye mutakoloba azate ndenge moko pe na ba policier 450 oyo batravaillaka na ville province ya Kinshasa bango nde baza na mois 22 mois d'impayement bafuta mate e bongo kote ya ba ministre provinciaux kuna kututika na yo bango pe babeti 25 mois ya sec bafuta makate mutako fiotola munoko azate bazobanga soka déclarer kaka boye lobi nango akozwa lettre chikicha chacha. Kaje Bandi na ville province ya Kinshasa entre gouverneur ya ville province ya Kinshasa son excellence Gentilin Bakangobila mwana Yangobila na yemoko Gérard Mulumba bakiselaka ye 48 heures Tatu Muluba nyonso ebandi na makambo etali gestion ya ville province ya Kinshasa zoka ndenge tozalaka na Kinshasa boye ba personnel oyo basalaka na hôtel de ville baza na 25 mois impayement bafuta makate batalaka kaka boye mutakoloba azate ndenge moko pe na ba policier 450 oyo batravaillaka na ville province ya Kinshasa bango nde baza na mois 22 mois d'impayement bafuta mate e bongo kote ya ba ministre provinciaux kuna kututika na yo bango pe babeti 25 mois ya sec bafuta makate mutako fiotola munoko azate bazobanga soka déclarer kaka boye lobi nango akozwa lettre chikicha chacha kisa lumesila yango baferma ya bango bouche bavanda balobaka te yango nde tangu Koko Mulumba atali situation oyo alobi il faut aloba ameki koloba boye mbala moko kote ya gouverneur elumbi solo alobi akosalisa point de presse esika kobimisa ba vérité nyonso ye pe kote na ye Koko Mulumba 48 heures alobi nga pe na mobali eloba papa mboso ye pe akosala point de presse na ye point de presse oyo alobi de vérité ezali deja kolumba solo ya mabe na makambo tozali komona imagine na ville province ya Kinshasa c'est l'homme investigation tosali ezanga danki yango totuni ba recette nyonso oyo ekotaka na ville province ya Kinshasa ekendaka wapi poti lelo zando eza inachevé bakisa lisusu impayement oyo batu bazali ko de pleurer mikolo eleki kutu tovanda kaka boye na ville province ya Kinshasa baya kobenga na ba ministre provinciaux na ba bâtiment esika basalaka musala par manque ya paiement c'est dire bavanda na ndako ya batu
27 mois bafutaka te soki bobandi kotuna bango mbongo bakomi kolia munoko nde babengani bango boye ebongo kutu bafacture ya mai na courant wana kutu tika na yo pa moyen ya koloba yango en tout cas na affaire oyo tozozela tozotalela tokoka kota na pouvoir oyo bazalaka nanu député anako bongisa batunga bwa bamilio kusango bongisa mais lelo jekoka komi vice gouverneur jake kopesa badepute moko po babongisa ye bakosepela nango te Gentili Ngobila banda azo pouvoir na ville province ya Kinshasa azosala eloko moko te na ville province ya Kinshasa badepute provinciaux vraiment soki baza conscient soki vraiment baza bakinois bakosala eloko wana te babundisaka moto aza na évolution. Jekoko Mulumba, vice-gouverneur de la province de Kinshasa, na Gentili Ngobila Mbaka, Ekoinda, balobi divorce. Oyo alobi, oyo azo sale le côté, oyo alobi, oyo azo sale le côté. Et comme compliqué entre les deux. Gentili Ngobila Mbaka et Jekoko Mulumba, à couteau tiré. Jekoko Mulumba alobi, Gentili Ngobila Mbaka tinda ki batu bakende kobanda ko attaquer ye. Na CG Kabuya, na VPM ya intérieur, Peter Kazali na ba media. Gentili Ngobila Mbaka lobi wana makambu na yende azana ba problème ayi makambu azo sala zo ko tsa CG Kabuya na VPM pamba. Nani akolonga. Ya bodempo ina no silité. To bakisi musu. Sengo to bakisi. Dossier à dollar. Ba convoquer ba kambiste nyonso. Est-ce que Kinshasa ba okoka ko ba tudioso? Ba kambiste ba odioso ba chanjaka. Na matete na kisenso na kimbwala bao bazaka na kote ya kamunganga bao bazakuna na paka juma ba tunyoso to ou bien ba ko inviter ndeba oyo ba vanda kana ville même ba wana qui sont connus. Est-ce que l'État a pris le soin d'identifier tous les changeurs de monnaie? C'est vraiment une question qui se pose ba nekonanga mitema likolo pona clôture ya dépôt ya ba candidature. Kadima Denis akekotana na ba centre angu ya réception batu bazate atuni boko ya mkolo nini boko ya kobunda preuve de paiement ezaba monsieur le président preuve de paiement 500 000 balles ezo monana donc nazo ibisayo awa problème mais kuna na Katanga ça continue nana ibaki ba camion ya batu a minéré TikTok le moyen rapide le plus rapide beau liker beau partager surtout beau kende na ndeko Eliezer tokokoma na compte na biso ya YouTube kuna kozwa ba détail nyonso soit olandi tokomi wapi télévision chaque jour à Kinshasa la capitale. Des fois tozozala ba konzimo to ba représentant moko o ba mona biso ka ba ngulube bazoba moko boye aki bango faire avaler ba couleuvre nyonso bamusu basila soni oyo kapena batu basila soni parce que baomona biso bangulube kitoza wana poto bobe oyo nyonso bazoloba oyebi lelo meme oke na banda lotuli bango soki bodempo inde mutu azo représente bango bango bato oyebi ye te iye te mutu aoreprésente biso basala eloko nini paster fala atika te ya na église bato soki etuli bango lelo est-ce que baza représente na assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa parier bakoyebi soki rien parce que asala eloko moko te d'abord mpona commune ya Bandal et puis tosentir ye te na gestion na ye en tant que président
ya assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa en faveur ya bakinois nyonso y compris ya Bandal. Zéro. Donc mandat na ye esali fierté na biso bana Bandal te. Biso tolaki ba élu na ville ya Kinshasa. Na sala fierté bana Bandal. Na porta ba fruit, ba nzele salama, ba wenze tongama, biloko ebele salama, ba mama baso ba crédit, na longola ba mama ebele na bibamba. Bila na ezanini. Bila même na terme représentation à Pamba. Nous sommes bougés monde entier, bah journaliste ba outil de part et d'autre. Nous va côté la permanence na ngai. Au combien nous avons ya babatu tous les vendredis. Au combien nous avons résoudre ma problème ya batu. On a valorisé Bandal. On a valorisé Mabélé, on a valorisé Baction, on a valorisé la représentation. Mais il peut y avoir ça. Et dans l'autre vie, ça, on a honte. toujours ya maleme maleme. On se pose qui motuna. Ani na silisa. Azo babisote. Et le but pasteur nani frère Patrice que na respectaka mingi. So moni mosali anzabe. Akomo fongola babar. Kala to yibi babar ezao kanga ma faveur ya ba église. Mais ce que nous disons, nous faisons la barre pour nous faire masanga alors que nous sommes Nzambe, ça pose un problème. Et comme un problème, pour nous faire la kermesse pour faire masanga, basala babouye, alors que nous sommes Nzambe et comme le mususu. Et comme vraiment le monde à l'envers, pas zo babi. Ça va, ok, les aïeux, papa, maman, Voici les résultats du vote. Sur les 41 députés ayant pris part au vote, 34 ont voté oui, 3 députés ont voté non, 3 députés se sont abstenus et un bulletin nul. Honorable député sans collègue, la majorité des députés ayant voté oui, la résolution portant déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est adoptée par l'Assemblée plénière. Et déçu de ses fonctions du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Inscrit à l'ordre du jour de cette session extraordinaire étant épousée. Tala na ba makelele bato. Bon, eza éducation na bango. Ngai naza moi je suis non éduqué. Na kotinda jamais muto finga bato. Mais au moins bazo finga mais ba répondre à ma question. Si on était à l'université, tous ces gens allaient avoir moins 5 c'est 20. J'ai posé 3 questions. Personnel fictif et Outuapi. On perd au moins 1,7 milliard de francs congolais chaque mois. Où est-ce qu'on peut bateau? Monsieur. Alors, c'est ça ces questions-là. Les 3 questions, toujours il y a les 3 questions. Les fictif, compte parallèle, fausse pièce comptable. Fausse pièce. C'est que il y a ça ici dans Mikanda ya Mbata. Quand on a moni ceux qui ba mission et pays, bazo faciliter ba motacheté, bazo pesa ba documenter. Dans la prêtre ndenge muté, na kenga ministère la finance na koti na moni ba plan ndenge yaka. Musu se ko maintenant tout na taille zanda ba mutu. Siko tala, on moni ki sasa oyo, ezalaka na bazo bato. On moni biso na sasa ba biso bato moko léger. Donc bato a sérieux, lokola ngana yo, tozala mais na kikima na kati. C'est de mon droit. Pour mon amoyibi, na motema mabe. Makambo baza koloba ya mbongo ya ba député, o balobi que ça 700 millions de dollars, o Godé a siliki parce que Godé a yiba 5 millions, alinga ba couvrir. Est-ce que tant que ça na ilomina ngabo mona ngalo za bani? O biso ko tambola, biso traba na zayi. Ce qui baisse les sazo les katale lo ngale du mu ko nuna.
Mais t'as là le wana criminologie na expliqué oui tango to bandi mandat na biso ngana grand bouliste yo oza chef nanga oza député national mais otikala kozwa mutuka lokola ba député provincial bino ba kolia de bani ba palissade na suka mais na grand boule na valoriser plan wana basali montage financier bato bazwi baka bazwi mwa palais toza na 2019 mikanda ezali banque alobi ndenge namoni revenu na bino moto nyonso akozwa nyongo ntina niveau oyo je ne fais pas pour moi-même j'ai parmi na badéputé na biso toza na bajeune oyo bauti kobanda vi na bango sika lokola bahonorable mafolo baladi kempai bana wana bauti kosisa bauniversité na bango bandi politique sika nzambe afuli azwi nyongo pasi ya mingi sikoyo ye oboyi kofuta bato wana baintere bakamu olingo koma yanke non nagodele kaka ti c'est ça le vrai problème nga natikala kozwa te eza na éducation na ngai te ata 1000 francs nazwa te même bango moko ntango bazoya bango na bayibi ke bazokosa donc ntango banque tosali eloko wana na 2019 nakomeli bandeko na biso ya hôtel de ville alobi botanga contrat ya banque elobi il faut mbongo efutama na date précise mikanda ezali lokola ezokende po tolelo ntango koya na koya kotikela soki olingi mpe na kolanda na aéroport okende nango kasi il faut bato bayeba te masolo ya poto bato ntango bamonaka bakanisa kofandaka awa navandaka awa te kwenda mutuka nova makambo na yo sikoyo yo nde oza outakika sipasa donc sikoyo ntango mikanda na ye nakomeli bandeko na biso ya hôtel de ville que j'aime beaucoup parce qu'ils n'ont pas fait que de mauvaises choses mais nga nalinga buzwa batie place nga nazali donc j'ai un appétit d'ordre moi j'ai un appétit d'ordre nakomeli bango mikanda ezali nalobi soko ekomi ke bofuti na retard bokozwa charge baintere wana bango mpe bakomeli banque balobi ke non biso nde bato tofutaki na retard tondimi tozwa charge wana mikokende kokoma bikomakoma ke ogodi azwaki mbongo eza na éducation na biso biloko wana edepandaka ADN ya motu edepandaka na ADN ya motu oza comprendre moyibi ezaka na ADN donc nga naka na ADN wana te donc il n'y a aucun problème c'est juste un travail de routine ouais. Parce que ce dossier nous sommes sur ce dossier depuis plus de 2 ans voilà merci outi koloba wake barépondre na mituna na yo te likambo ya bafictif likambo ya bacompte parallèle na likambo ya fausse pièce comptable nde makambo lu nayoki ke bazo trafiquer baliste mais bayebi nga te naza deja na makambo nyonso ndenge naza boye même ndenge bazobake babomanga wana babomanga te nzambe akotika yango te soki mpo oyo ya kobomanga ya ye moko azwa biloko ya jésus na kati ya tempelo donc naodaye sikoyo te pardon nakobondela nzambe abatela ngai na maloba na yo outi koloba ke awuti kokomela yo donc le gouverneur non ça non c'est-à-dire yo banda le baké tozo kanate mais parce que tozo ça les sika mon robi na tonga ozali non c'est dans nos échanges habituels to komela naka donc ce sont des correspondances et ça pas SMS na correspondance wana à répondre kaka te na 3 mituna na yo non je ne veux pas quand même amener ba dossier ya musa nga soki na yelelo bango nde batiango na réseaux sociaux ngai nazaka na éducation d'abord nga na kotaka vraiment ba côté wana te bango eza partir na bango nde batiango or na komaka mikanda ebele côté wana watu côté wana kotaka te ba bisika oyo bato banyonso balobaka na ba oyo ba na ba réseaux sociaux na linga kota kuna yo champion chaque dimanche tu vois ka photo attends dès que côté église et yindi na réseaux sociaux
Oh ba biloko na biso ya. Olinga funda yo. Biloko ya. Non, olinga funda yo. Bana ki. Ba plan mususu mutu amemelanga ba valise soki naza na poto te yewana. Non, ça c'est pour blaguer donc. Alors, na réseaux sociaux, voilà, toujours sikoyo autour 3 questions. Donc 3 questions wana yango mutu pesi gouverneur kanda ou bien eyindika na réseaux sociaux bino bale bozana problème. La ligne peut koyeba. Non, il n'y a aucun problème. Ça j'ai fait mon travail de contrôleur. Oui, tala. Kenda ndaina omuna kisasa. Natangisa na ina. Natangisa na IEC. Natangisa na école nationale de finance. Nazotangisa na université ya Kinshasa. Bakoyebisa de godé depuis bolenge na ye. Bakorompaka ye. Donc les gens les na ko changer na âge oyo, na ko changer te. Donc ngai oza mutu na ngai mais beta bien. Soko beti mabe, to ko bebana, to ko bebana après. Paka yote. Non, ça n'existe pas. Sauf que comme un système, la nalai. Comme un système de soulage les kamususu. Bazui batie soma le baba bakisi babambela ngoyo. Ça ne change rien, Dieu seul connaît la vérité. Je l'ai dit à la télévision, ce que je dis là. Les très me regardent, mon père m'entend de sa tombe. Mon tout le monde exécutif a eu besoin de 50 000 francs. Jamais. D'accord. Oza président ya assemblée basomba kayote oza président ya assemblée provinciale ya Kinshasa yebisa ngai action nini ou initiative nini ya ba député ya contrôle contre les gouvernements provinciaux au Cholekis et donné parce que je salue l'honorable Mike Mukeba Nkoso qui n'a cessé de se plaindre, place à Zali, du fait que bah initiative na yeso à côté là bana Kinshasa Jokufa ngobilazo sala boyingo ba démarche nyoso bloqué yebisa ngai quand même quelques démarches initiative ya ba député et on ekisa yake Gentini ngobila mbaka ya telemi abandi ko rendre compte ya gestion na. Merci beaucoup. Difficulté tozanango ezaki batanga ka règlement intérieur na biso. Mais il y a même moi une certaine racaille là au bazar. Bon, je ne suis pas ça, c'est comme un rapport. Ou à l'année procédure, procédure. Donc, souci difficulté na biso na koki na linga kotanga kombo ya batu na TVT na ndenge mabete depuis kala oyebiango. Parce que ngai naza musicien te pona bwaka batu mabanga. Yo na ko bwaka mutu na ngai, na ko bwaka Gabisha bani record wana mutu na ngai. Donc na linga kotanga ba kombo tepo ba komemela mutu ba modifier onga na lobaki et surtout que ndeko nanga olobi na zana esika passe na kotanga kombo na ye na ba media. Voici les résultats du vote. Sur les 41 députés ayant pris part au vote, 34 ont voté oui, 3 députés ont voté non, 3 députés se sont abstenus et un bulletin nul. Honorable député sans collègue, la majorité des députés ayant voté oui, la résolution portant déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est adopté par l'Assemblée plénière. Et déçu des fonctions du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Inscrit à l'ordre du jour de cette session extraordinaire étant épousée, Kaje bandi na ville province ya Kinshasa entre gouverneur ya ville province ya Kinshasa son excellence Gentili Mbaka Ngobila mwana ya Ngobila na ye moko Gérard Mulumba bakiselaka ye 48 heures tatu Muluba nyonso bandi na makambo etali gestion ya ville province ya Kinshasa nzoka ndenge tozalaka na Kinshasa boye ba personnel oyo basalaka na hôtel de ville baza na 25 mois impayement
bafutamaka te batalaka kaka boye moto akoloba aza te ndenge moko mpe na bapolisier 450 oyo batravaillaka na ville province ya Kinshasa bango nde baza na mwa 22 mois d'impayement bafutama te ebongo kote ya baministre provinciaux kuna kututika na yo bango mpe babeti 25 mois ya sek bafutamaka te moto akofiotola munoko aza te bazobanga soki adeklare kaka boye lobi nango akozwa lettre chikicha kisalume sila yango baferma ya bango bouche bavanda balobaka te yango nde tangu Chekoko Mulumba atali situation oyo alobi il faut aloba ameki koloba boye mbala moko kote ya gouverneur elumbi solo alobi akosalisa point de presse esika kobimisa baverité nyonso ye pe kote na ye Chekoko Mulumba 48 heures alobi nga pe na mobali eloba papa mboso ye pe akosala point de presse na ye point de presse oyo alobi de vérité ezali deja kolumba solo ya mabe na makambo tozali komona imagine na ville province ya Kinshasa selo investigation tosali ezanga danki yango totuni barecette nyonso oyo ekotaka na ville province ya Kinshasa ekendaka wapi poti lelo nzando eza inachevé bakisa lisusu impayement oyo bato bazali ko deplorer mikolo eleki kutu tovanda kaka boye na ville province ya Kinshasa baya kobengana baministre provinciaux na babatima esika basalaka mosala par manque ya paiement veut dire bavanda na ndako ya bato 27 mois bafutaka te soki bobandi kotuna bango mbongo bakomi kolia munoko nde babengani bango poye ebongo kutu bafacture ya mai na courant wana kutu tika na yo pa moyen ya koloba yango antuka na affaire oyo tozozela tozotalela tozozimele nani ndakoloba vérité po asauve bakinois affaire à suivre ekeyo